Mbote mingi balandi ya émission lisolo ya mboka tozoko bana émission na biso na lisolo ya ngumba ya Kisangani oyo ezalaki déjà développé na professeur José Adolphe Votunan de Jacques Kalonji o babengaki yango na masolo professeur abetelaki biso to bengaki yango capitale culturelle ya République démocratique du Congo to kendaki pe mosika babengaki yango ngumba oyo ya bapaya on a le poto babengi yango vie des étrangers na kati ya masolo na bango babetaki na ndeko Jacques Kalonji professeur José Adolphe Voto abetaki biso masolo ya makambo ebele oyo ville wana ya Kisangani ezali kobomba abetaki biso masolo ya bakolon na biso ya République démocratique du Congo abetaki lisolo ya Stanley ya Morton Stanley abetaki lisolo ya Lumumba abetaki même ba civilisation ya peuple wana alobeli susu biso ba culture to bande koyoka ya na sango o ekoma nango lelo révolu ba masolo ya Maputa abete biso ndenge ezalaki a expliquer biso ba peuple wana ndenge ezalaka abetaki pesete na ba chute o Union César na kati ya ville ya Kisangani mais isolo wana lelo ezali kokoba alobelaki Lumumba alobeli Mobutu alobeli Stanley nyati pe bato ebele obiso toyebi ope toyoka na basanga mais lelo tozoko basusu na bato oyo bazali ya Kisangani te mais tellement mboka ngo ezali mboka oyo yambi bapaya ebele bauti bipai na bipai baye kosala bakombo na bango na kati ya Kisangani aussi longtemps bazana bango penzane to lobaka bana ya Kisangani te lisolo wana tozokoba yango elongo na professeur José Adolphe Voto mbote mingi ndeko pe boye malamu na émission na biso lisolo ya mboka mbote mama Laetitia lelo tozokoba na bakombo ya bato ngo pe toyobi bango toyokaka bango bamisu pe tosala na bango bamisu pe kino lelo pe tozana bango bamisu pe batika biso bamisu pe bazokoba na bapolitique na makambo ya ba armée makambo ya ba na religion dans ba domaine nyonso ya mboka batongo pe bazali donc lisolo tozobeta lelo tokobanda tokozwa lisolo ya mwana mboka nani Jean-Pierre Ondekani tokoyoka lisolo na ye pe asala pe moi lisolo pe moke tokokangisa ye na ville ya Kisangani o lelo José Adolphe Voto akobetela biso lisolo ondekani wana nini ondekani wana nani ondekani wana asala nini pourquoi ondekani na kati ya lisolo ya ville ya Kisangani tokoyoka ngo lelo na monoko ya molakisi José Adolphe Voto ndeko nazongi swepai na ba émission eleka bozaki na ndeko Jacques Kalonji obetaki masolo ebele soki na mwa moke okoki kosala biso ta résumé à moi 1 minute kaka avant tokota na lisolo ya Jean Ondekani. Merci pour l'invitation. Tobanda kobeta lisolo ya Kisangani oyo na komaki ba article sur Kisangani naza ko préparer pena comme beaucoup si ma Kisangani naza ko soutenir que Kisangani est la capitale culturelle. On a un qui Kinshasa est la capitale politique, ce qui Lubumbashi est la capitale économique à Congo, Kisangani est la capitale culturelle pour une raison mibale. La liboso est que tant que la culture est d'abord makambo il y a langue. Culture est pas dans la langue, dans mon kotolobaka. Alors Kisangani est un seul mot na Congo oyo balobaka deux langues nationales. Bamboka nyonso ya Congo ya minene balobaka langue moko. Soke na Mbujima balobaka Kiluba, soke na Matadi balobaka Kikongo, soke na Goma balobaka Swahili, mais soke na Kisangani balobaka na Swahili na Lingala. Soke na Mbandaka balobaka Lingala. To ba capitale ba province na biso balobaka langue moko. Kinshasa balobaka Lingala. Mais Kisangani est la seule mboka oyo, est la mboka na ya ba Swahili na ya Bangala. Aspect à liboso. Yami balé est que est mboka oyo surtout le Swahili na Lingala ngate Swahili est langue oyo et tamboli mingi na est. Lingala est langue ya bato à ouest. Alors Kisangani est encore les sanglisi est na ouest. Na culture na kofanda de sikamoko.
Aspect ami sur le plan culturel, les religion. So, tali na histoire na biso, religion chrétienne et koti na ouest, banda boma, banana boma, na fleuve, na mer, et tamboli, na ba protestant, na ba catholique, ti, so kei et souki na Kisangani. Place au majorité à la chrétien bazali. Na STP, islam et balaye, mané mati, et kosuka na Kisangani. Si bien que, so comme na Kisangani, je crois, 6 communes. Commune, on va bien en commune de Kisangani. Na commune, on a cité moko arabisé. Au coup, ba mosquée, et belé. Alors que dans la commune, nous sommes na au coup, ba église. Na commune, on a Kisangani, pour mon église, ça passe. Na commune, nous sommes na Tikali, pour mon mosquée, et ça passe. Mais dans la même ville, les musulmans, les chrétiens, ils ont partagé. Et puis, le conseil extraordinaire, c'est que les gens qui ont été ils soigné, les gens qui se toléré. On a dit les capitale culturelle, non seulement ça, mais surtout l'histoire de l'histoire de Congo en miniature. Parce que la personnalité a miné marqué l'histoire de l'Équipe de Kisangani. On appelle ça ville ya Bapaya. Ville à Bapaya. Ville martyr. Ville martyr, c'est le col à Toza, commis au Rakamawa, Taraka, Sima. Eza mabekola ki Kisangani connecte la guerre depuis banda Kisangani banda ka guerre ba fait belé mais to ningi total à côté à Malamu eza que Kisangani est beauté la biso bato Kisangani est beauté la biso bingande selon bon potokota na ba to continuer na solo ya bato mususu pe baleka kuna ba sala pe kombolelo obete so lisolo ya Stanley tanga ki Stanley Lumumba Gizenga Mobutu Musée Joseph Kabila. Mais na lisolo ya Mobutu na tangi chronique na loba ke Mobutu ezaki vilo abande ko linga mingi ko vanda. Ouais. Pona ni. Bon, Mobutu alinga ki mai mingi. Mobutu abota na lisala, aza riverain, même si aza mtabadot na tuka, ana la culture ya mai. Alors, toloba ke na ndenge na épanouissement na ye asalaki ba somai bato na ye munene. Hein? Bato moni mutomuto azalelo kwa moni Joseph Kabila linga volant. Joseph Kabila a une voiture mingi. Alors, Mobutu a une bateau mingi. Alors, pour nous konzamboka na ye, avec mboka za munene, abano sala itinérance. Tout le monde a kolongo na Kinshasa, maluku na bateau na yo na maluku, bandundu, mbandaka, lisala, ti Kisanga. Tout le monde a Kisanga na telemi wana. Pour zela bateau que nous faisons pour chute et kangiye. Akofanda nta musa kosala une semaine nta musa longa wana akei bamboka mususu na avion mais akozonga Kisangani azusu bateau bandi koki na ki onte pona lisolo na yoka ki yona ndeko jata na jeri puta et kwa kwa ki maputa mais et pas ndeko molakisi José Adolphe Foto to banzi ke non iputa ne ekanga ki eta zongeli biso na Kinshasa kwa zo continuer ko tambola pona koya ko expliquer biso ba vilo mususu to négligea ba histoire ebele o ebombana eza ba ce sont des très belles ya histoire o mingi peto négligea na biso lelo tozo continuer mais lelo to kobeta pe masoda ba kombo mususu ba paya pe ba bazala ya Kisangani te me ba ya pe na Kisangani o pe basala kombo to bani na ndeko Jean-Pierre Ondekani azana mususu Jean-Pierre Ondekani aza soda ba to belé o to beti masola to beti mingi masola ba politique mais Kisangani peut marquer mamba ba soda Kisangani connaître ba guerre belé alors to beti masola musée to beti masola Joseph Kabila ba soda et soda mususu oyo a marqué Kisangani peut marquer vie na eza Ondekani Jean-Pierre Ondekani aza un jeune lieutenant na armée Mobutu a qui lieutenant a sali classe na ya qu'il faut comme ba soda yonso alors tango bitumbe bandi la makambo ya RCD abandi ba bitumbe bandi RCD ye alonga Kinshasa à région de RCD alors bato ex ba konza RCD la politique na bango monde depuis Laurent Désiré Kabila ba ngaka kotia congolais oyo akoki pour faire accepter mouvement na bango liboso alors on est quand depuis avec opportunité wana bango ki commandant ala commandant ya armée ya RCD on a guerre à 98. Guerre à 96, il y a musée, guerre à 98, donc on a guerre à correction.
mais même ce que Simbarité. 98, déjà 98, 99 va progresser te Kisangani. Tant que comme dans Kisangani, on est quand même abîmé président du Bosso. Misa qui est le Bosso. Pour la nuit, pour un, à la qui congolais, nationalité, dans la discussion, peut tout le papier à son qui à la qui peut soda, et soda à Makassi, mais à Nisato, à la qui bonzenga. On est quand même qui me parle qui toko mingi. On se montre à Ngambe, à son parle qui toko, à l'obaka bien, et donc, sur le plan marketing politique, il y a là qui est très efficace. Donc, là, qui s'en a des ambos qui sont quoi. Donc, bazui, Ngambe qui toque, batie du bosso, yem tourno au tambola dans le quartier, yem tourno que surtout dans la qui a succès, ma casse dans l'université. Donc, on a pour ça ma conférence de l'université, donc talaka, batuma koti, qui s'en a des ambos batuyos. C'est comme batasika bakoti, soda moko qui toque, un boga qui parle bien, albanina, qui toque, français qui toque. Donc, à jouer un rôle makasi pour faire accepter RCD na Kisangani. Pour faire accepter RCD pour déjà musée, on a déjà ça, déjà pour développer des sous que Batouana Bazaba Rwandais, Batouana Bazaba Paya, il m'a dit que la mission Boka. Alors, pour le discours, il y a RCD et les cas, il fallait que Congolais, nos nationalités, pour discuter, à apporter discours, on a RCD, nous a apporté que discours, il y a AFD. Donc, et là, on a un peu important. Quand on a RCD, on a un limbolaka, RCD, on a une chronique, nous sommes limbolé libiso na makomi. C'est quoi, oh, ezaba loba. RCD, ba bazolanda yo ba yeba pe ata maman aza kuna osa bilanga yeba ke molakisi voto alobeli biso RCD ezali bon. Tout ça au sali erreur. Ozolo ba RDC. RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Donc, eza mouvement tout va y avoir AFDL, yokanité, commandant James Kabarebe, le 2 août, la Kinshasa, on a tweet, tant yokanité, zonga qui na Goma, les bas s'organiser qui, les mouvements ya zala si uberwa, na bato belé, baleka ki wana bato, moni ezomisa bato belé, ba komboze belé, ba zaidi ngoma, ba wamba dia wamba, monde ba notsa bato te comme tout ba tsiko on dekane liboso pour faire passer message wana. Tozonga ni kusola pour que bate kisanga les étapes monene na carrière ya ondekane. Na oki ke ba passer retraite mikolo. Passer retraite anticipativement, cela c'est quand 6 ans c'est más jeune. Mais ce qui est là comme général, ce qu'on décale comme général dans l'armée, on va dire la lieutenant. À tout le monde, comme général, c'est grâce à Kisangani. C'est la Kisangani qui a sali preuve la Kisoda a commandé l'armée, il a remarqué sur le plan national, dans le temps où on va réunifier l'armée, tant que on va excéder par le dit bon, non seulement sur le plan politique, tout dans la bataille, on appelle la bataille armée, va bombarder tout en général, dans le monde et pour pousser à Kendalibus. Tout ça, moi, Sima, Jean-Pierre Ondekane, on l'a dit bien, tout ça, c'est dans le contexte, il y a Kisangani, le rôle à Mbumbaya, oh, et Yambi, Yambaka, Bapaya. Ondekane, à sa paix, Kisangani, tu n'es pas routine Liban. Ondekane, à Zamta Équateur, à Zamungala. Il n'y a pas Zamopaya, il y a Nekoya. Ah, Ekoya. Yango tobiki Kisangani et Yambaka Batu. Atoza mopaya ayambi yo akotala ekolo na yo te soki oza capable apesa opportunité pour que neboso. Bon, yo molakisi ozobeta solo ya Jean-Pierre Ondekane lelo bamprinte nini yo ya makasi oyo ata soki okenda Kisangani oyebi yo mpe lisolo te otuni kaka olobi kaka ata nkombo ya Jean-Pierre Ondekane tokoreconnaître na nini bamprinte nini ya makasi okenda ya soda wana tika so komi na Kisangani bato nyonso na otanga oyo batrace na bango ezali bakoyebi so abandaki kofanda awa soda mosusu mpo anticipe oyo Kisangani mpe epropulse ye eza tango fort tango fort carrière na ye mpo to balobaka tango fort amisi tango fort tango fort otika faible tabaloba tango fort bato baka fort neti aza makasi te tango fort eza fort eza neti en anglais eza code na ye ya kisoda basoda bazala bacode oyo babengaka bango tango fort tango eza kwa t fort eza f donc fort tango 4 eza nde bongo biso tobenga tango fort tokasi ye moto makasi tango fort wana eza nango bakode na ye eza T4
fort 4. Donc, mosala ki soldat, dans la spécialité na ye. Alors, il y a ça qui T4, mosala T4, ça va T1, T2, T3, T4. T4, je crois, c'est un logisticien. Donc, il y a mosala la spécialité na ye na kati ki soldat ya ngwana. On a combiné kanama na même ceux qui à l'ongwa na logistique, à comment na makambo ya bitumba à garder kombo wana. Alors, place où à cela peut-être on fait d'armes na ye, ezaki sanga. Bitumba o balobaka malheureusement so tobe tango za kam masola mboka biso tobe tango bitumba o balobaka guerre entre RCD donc baba guerre du Rwanda na Uganda na baba allié RCD na MLC yebela a jouer qui rôle makasi et bitumba na tango aye ko jouer terrain afanda wana akoma célèbre donc commandant ko gagner bitumba akoma célèbre ti de loso commune ya Kisangani ba ko rappeler yo avenue kutu oyo ya afanda etikala kombo ndako na ye donc place où on est pour confirmer que les Gaza soldats engambés soldats à solo. Puis ensuite, dans le temps où on ça, l'armée n'a pas à cabinet pour adopter et carrière n'a pas continuer de tirer. Ndeko Molakisi Toyokio. Bato belé va comprendre ngai mo pe na comprendre surtout ya général la mission. Biso tango fort to beta to ana explication da biso ya lolenge musunzo rane yepe marka pe empreinte na ye na ngomba oyo ya Kisangani. Mais Kisangani e bombi makambo ebele. Pourquoi les logo armée congolaise eza ko utiliser ba ressources ya bateau wana to ba marka baton na bango na Kisangani wana? Mais bazana armée nezo lobby ondekane nazo kenekana moto ondekane auti ko zo retraite il a que 56 ans. Voilà za mama ba soldat mama yeto ka makambo ya ndenge ba konza ba soldat baza ko décider zate mais to constater que aza mise en retraite mais bango so bazaki na armée tango fo le loti le batika na armée donc batonyo so oyo ba le kakawana baza belé bamuso balaki ba civil mais bakoti na armée to be na ba rébellion ba kusali ba groupe armé après tant on tombe sur ba zone ba civil bamuso batikali ba soldat donc ezandenge armée ngomisana engumba Kisangani o vilo yambi bapaya yambaka bapaya kino siko to ko fo petit siko pezo yambaka ka bapaya tilelo zo yambaka bapaya na bandi tokozonga susu na lisolo ya ondekane moke to tsaka na kati ya bato ba simba minduki ba opende professeur aloyi bazalaka ba civil bakoma basala ba groupe armé bazonga ba civil ba msuso ba soda ba continuera kino lelo na kati ya ko servir mboka na se ya drapeau siko tozobeta lisolo ya o ba yebi mingi mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo yebe to banzi pe aza mopaya azana ya Kisangani te yepe aya koya amaka pe ban prince na ye. Jean-Pierre Bemba Gombo aza civil aza mwana ya Jano Bemba muto yebani na surtout na niveau ya makambo ya mumbongo na Congo alaki Jano Bemba aza président AFEC alaki muto faire rébellé. Alors moi, Jean-Pierre Bemba, un jeune, à 6 classes, à Bandipé, au sein de Moussala, na papa, a créé une entreprise, entre autres, entreprise de télécom, Canal King, a créé à l'époque comme celle. Azab Batali Bosso, il est un jeune, le papa n'a pas de bongo, papa n'a pas de makambo ya Mombongo, très tôt, mais à la qui n'a esprit à innover. Tu as que la chaîne de télévision Moko. RTNC, aux États à l'époque. Tant qu'il y a eu une chaîne de télévision privée, Canal King. Tout là, qui a compagnie de télécommunication, Télécel. Et là, qui gérait la Bapayaming, le sujet rwandais, tout ça, il y a 4. Il y a créé comme celle parallèle. Alors, maintenant, autant qu'on l'a dit jusqu'à ce temps où FAFDEL est commis, comme Jano Bemba, alors qu'on travaille, nous avons fait Mobutu, avec Mobutu. Mobutiste nyonso bazaki na difficulté. Jano Bemba boyaki ko kima atikala ki na Congo. Abaya za biloko ne bela ko kima tezo kimi
baboto la biloko na ye atikali bakangi ye mais finalement bayokani na musée finalement akomi travailler na musée akomi mpe ministre ya musée mais Jean-Pierre akendeki na ye nde bakendeki na ye poto mais basango ebande koya na parti ya Congo mpo ntango musée abomi baparti politique nyonso donc parti politique nyonso ekufi donc moi fo ma dictature moko mobendi koya kokanga bato tout ça toloba mpe que Jean-Pierre mpe au-delà ya kosala affaire abandé pour s'intéresser à la politique. Et moi, j'ai conseillé à Mobutu, jeune conseiller, même il y a un Kamitatu, camarade on dit Kamitatu, bah ça là qui n'a Mobutu, ma Kamitatu, voilà le selon Moussous, Kamitatu, François Mwamba, bah on tout bah là qui bah conseiller à Mobutu, bah ça là à Mobutu. Alors, moi, on est jeune, bah, si c'est classe n'importe, bah, t'as classe qui tourne n'importe, bah, il y a Congo, bah, nous, ça, on a président, pouvoir de pays, bah, obligé, bah, qu'il y ait des Libanda. Moi, révolte et Libango. Il faut que nous na Congo. Comme moi, nous na qui démocratie zate. Le coup là, tout le monde comme on tanga batu bisopé. Le coup là, yepé ayaki na mandoki, bisopé photo na mandoki. Alors, avec le projet on a que mandoki pour rebondir pouvoir Laurent Désiré Kabila a poni aza Jean-Pierre Bemba aza muta Équateur. Aza muta Gemena. Et c'était normal que Azamando qui a gagné dans l'Équateur a s'installé à Banabitumba. Équateur, quand vous arrivez péné pour Akoma Kishasa, soit là pour ça Akoma Kishasa. Mais le que ça dit que à Keti la Kisangana. Un peu comme à quel Kisangana, il y a un RCD, elle est déjà dans Kisangana. Bazagas, elle est déjà dans Kisangana. Mais à Komi, à Zui, à Bandi pour ça la conférence, à Bengi Bato, a expliqué vision d'ailleurs, que Bana Kisangana est belé, bah Koti dans mon longo. Alors, comme excédé Moutoubané, que Simba Kisangani déjà dans Beti Masola, on décale Awa, moyen afin de la Kisangani à s'épanouir et à la quitter. Mais quand même à tolérer qui est. Alors, à Bimi Kisangani. Au Bimanaï, on a Bima qui a une centaine de jeunes. Une centaine de jeunes. On a Jean-Pierre Bemba. A engagé une centaine de jeunes. Au fait, au moment qui l'année passée, il a fêté 20 ans, je crois. Il y a MLC. Donc, MLC et Botami. Na Kisangani. Oko beta masolo ya MLCT sans ko beta masolo ya Kisangani. MLC et botaminde na Kisangani, place au Jean-Pierre Bemba commis à recruter bana Kisangani, basé belé o ba koma pe ba cause ah le kola comment il s'appelle encore Basenga Basenga comme ministre Jean-Pierre Singo Tebele ministre, comment il s'appelle encore, dans Kisangani, Samuel, comment il s'appelle, Samuel Simene, comment il peut vice-ministre, comment il peut. Il peut moins à Kisangani. Bana Kisangani, donc, j'ai besoin d'Abimi à Kiti, à recruter, à côté de Bango à Kisangani. Non, on a Bango Nyoswana, à Zouaki Bango. Kana Kisangani, voilà. À sa conférence, à expliquer vision à elle. Botali mboka ndenge eza boye Kabila lingo yo kata comme kanga bato démocratie boye parti politique il faut tout bunda pour libérer mboka ba bengo mouvement de libération du Congo MLC comme bako fana na Kisangani te ba bimi na Kisangani bolandi ko tambola makolo ba kolonzela nzela ti ba isiro buta ti Équateur yango moni MLC à l'époque est une bonne partie à province orientale est une bonne partie Équateur ti basankou la Bitumba ti ndenge tango komi na 2003 baye ko yokana habité Bitumba fait si là tango pe musée akufi Joseph Kabila ye habité to continuer Bitumba te to yokana même ce mutumwa baye Bitumba te mais to kana sa ziti to yokana poto zonga na Kinshasa ndenge pe azonga na Kinshasa a commis vice-président donc lelo ko le ba question qui Jean-Pierre Bemba a côté makamba politique a yebani le la chef de guerre ayebani lokola chef politique tia comme un vice-président ayebana monde entier ezaki Kisangani dans la kanisi que yemo konenga zawana ce qui a kanisi faut se rappeler que te Kisangani ndenge sali Jean-Pierre Bemba koyeba na yena mokili mobimba ndenge lobi Kisangani ebongo ba leader nini ya makasi otange biso basimene le basali bazaki ba ministre bazapi ba ministre ba mususu ti lelo awutaki na bango ba mususu bazosala na ba mususu bakabwana na ye ba mususu bazokoba leader nini ya makasi o Kisangani ti lelo azogarde leader oyo ya mwana Kisangani
oya mwana kisangani to ya mopaya oya oti lelo bon mwana o kisangani abimisa ya makasi mopaya na mwana oya ye moko aboti na kisangani aboti o akoma makasi sur tête bi o référence ya kisangani. Bon on a déjà le solo à MLCT on a déjà makamba MLCT bien MLC ndenge tambole la difficulté belé tout le ba solo que politique ya pouvoir ils allaient ko débaucher bateau bateau so tambola Kamitato François Mwamba Denemana ni Thomas Louaka pour autant ba secrétaire généraux mais bato belé mingi batane ba simene wana ko bakenda basenga bakenda bato mingi bakenda mais wana eza lisolo ya MLC na nga setana lisolo wana te mais est-il que bon c'est comme si par bonheur par circonstance les lois mona qui s'engagent dans pour diriger MLC bazaïba. Donc je crois que peut-être histoire, peut-être c'est une façon aussi à se souvenir dans Kisangani, mais est-il que MLC Tilelo et Zamakas dans Kisangani, non seulement pour la Bemba Nenga Bandakuna, mais aussi pour la Bazaïba, même si tu le vois que Kisangani de Misina ne peut pas mouton phare, mais Bazaïba za engambe na mboka oyo ngana ba ke soke za na mwasi moko ya politique na mboka za Bazaïba na peut-être que wazali za na niveau na waleki. Alors, il s'allie que, quand même, ils ont moins récompense la MLC, la Kisangani, ou Kisangani, ou Ebota MLC. Toujours qu'il y a un bon poto, tant la bateau, Nyon Sowana, Molakisi a expliqué, ça limbe la biso, bateau, Nyon Sowana, prince na bango batika. Totangi Bemba lelo a koma na ye civil, lelo azana ye na libota na ye mubimba ipai na ye, avandi azo kamba lingomba o etikali mouvement de libération du Congo na secrétaire général au Totanga Combo maître Eve Bazaïba Massoudi. Mais à part Jean-Pierre Bemba to moni pe ba mususo pe azali o pe motombo ki pa azali Roger Lumbala pe lisolo na ye Roger Lumbala ye pe mopaya donc kisangani yango kaka azobimisa ni kaka bapaya mais si sikono bana neno abimisite ya tozo dara bapaya eza destin ya Kisangani ngata na Kisangani nazo le sona bato ya Kisangani na babango bino nzambe asala bino ndenge wana soko lingo ko balokola biso simbate donc bino bosala kaka biso to donc Kisangani yango na bino ko capital culturel eta on abeta emotion Kisangani biso babikolo mususu il faut s'inspirer na Kisangani nde ekosangisa Congo. Histoire à Congo ezande histoire à Kisangani. Ce qui to se comporter le corps de Kisangani de Congo ekomata. Ce qui to za okabola o mopaya o biso tel mwana mboka na biso e aussi mbate Congo to ba ba akabo. Pour makamba tribalisme e koti bakase zongi makasi na Congo. Une des motivations dans zobeta masolo yango wana. Pour dire que ce que veut dire que y a nationalisme et quand dans l'herbe peut-être pas comprendre mais tout un modèle déjà qui s'engage autant comme Roger Lumbala aza Moluba aza Kassayen il peut le col ba cadre belé politique ba région qui RCD Goma ba RCD Goma ou ba panel na 28 alors elle moko boye ba l'idée de belé ba panel RCD Goma somba qui penza dans ba ba l'idée de belé ko ba dans place dans société ba kende ko mona kuna ba tanga za Tambwe Mwamba, José Ndundo, Lunda Bululu, Zaidi Ngoma, Mwamba Diawamba, Roger Lumbala, Bato Ebele, Delice Sanga, Nani Thomas Louaka, Bato Ebele Baleka na Congo. Boussa Yamousi. Alors, elle moko boye, Bazoyo Kanate. Bazoyo Kanate. Moi sentiment national les annoncés ata bato ba ko na goma ba yeba ke eloko on ba sala musée ba ko sala pe biso alors bato mususu ba komi ko benda bato ba benda na ki penza ba ngami ba benda ke zaki mbusa ya musi ya bendani akiko sala donc RCD Panzani RCD o ya ba kolo RCD penza ba rwandophone ba tikali na ko Nyarugabo na Zarias atikana Goma busa ya mwisi aboyi akati na ye était na RCD akena ngo na Ituri
akenango na beni na Butembo et pas na ye parce que yaza mutu voilà Moluba aye na Kisangani ole akenda ese na Kasai azwi nzela ya Kisangani a progresser akena Bafwaseni donc zende ezamboka moko ezama mutika na pembe na Kisangani akeko fanda kuna a organiser armée na ye kuna na Kisangani atiki mboka voilà za Bafwaseni ne Bafwaseni za na onka Kisangani za ka pembe na Kisangani fandi kuna ate siège ya groupe armé na ye kuna a recruter ba soldats na ye ezali déjà mboka kabonaki ba rébellion abine les actifs RCD na MLC gouvernement qui awa mais ba groupe armé à part ba mai ba groupe mike RCD KML ya Busa ya Musi et fandi na Beni Butembo et puis RCD Roger Lumbala et fandi na Bafwaseni ndeko lobi boye au moins Busa ya Musi akela na mboka na ye parce que ayebika za na prix mais Roger Lumbala mopaya Moluba afandi na Bafwaseni pe bandimi bayambi ye à s'organiser à opérer wana ti tango baye ko na Sun City ko signer accord na ngonde batiki mundu yazaika na Kisangani azalaika na Bafwaseni wana donc base na ye ezali na Bafwaseni soki RCD Goma siège nango Goma RCD KML siège nango Beni MLC siège nango comme Badolite pour ta production comme na Badolite RCD Roger Lumbala siège nango laki Bafwaseni na Kisangani. Est-ce que beka ko kutana te potu na ye Moluba atiki ko banina musuba ye bazu bakei ye atiki pa na ye na comportement ya baluba wana na ye ndimi ye Kisangani aza mutali bosote ndeko lobiaba Lumumba akende ikakuna Bemba akende ikakuna donc le banina bakene bazonye te na ye pena avandi oui afandi à s'installer mais aza mutali bosote te Gizel na pa kenda afandi Gizel na kuta comme ça attache capitale kuna donc c'est pour dire que Kisangani population Kisangani ba les gens qui ba bato ba yambaka bato baza bato ya ko talaka bato ba calculer ceux qui ont expliqué bango makambo ceux qui ba moni que intérêt en mboka ezali ceux qui convaincre bango ba yambi donc dès que ba yambi Roger Lumbala et ceux qui tobi lelo ceux Roger Lumbala ayebani ceux qui akomaki ministre ceux qui akomisa ba ministre ceux qui anomaki ba généraux ceux qui lelo akomi leader sur le plan parce que Roger Lumbala aza mutu ya UDPS aza mutu abandai musala politique na UDPS alaki leader facte n'était ke na Goma alaka parmi la cadre mais ceux qui lelo akoma leader Kisangani mutu Kisangani mutu salai ezaka Roger Lumbala te ebele pe bazali wana tozokoba pe na liso tozokende mbango fo tozwa bango nyonso lelo bango tout lelo tozwa et puis professeur akozongela susu na moko bisika oyo ya mona kobakisa susu masolo na bango ya makasi peut-être ya bosani tokozongela bango sume tolokota bango na nyonso moko pe otomonaka ye kotala ye boye mondele kotala ye penda boye aza mondele bamanisa ye pe lisolo na Kisangani bamanisa aza opérateur économique aza mondele to aza congolais aza vrai congolais parce que loi na biso elobi ke mutu soki papa na yo aza mondele mama na yo congolaise aza congolais soki mama na yo mondele papa na yo congolais aza congolais alors ye seulement aza congolais kaka po na loi te mais aza congolais a vivre mais abotama na Kisangani papa na ye mondele mwana Kisangani dans le sens que abotama na Kisangani mais ba parents na baza ba Kisangani te etumba ba professeur donc ba parents na baza ba Kisangani mwanda mundamu 55 ye mwana Kisangani baboti bana Kisangani te donc ye papa na ye aza mondele mama na ye aza mutu Ituri voilà maman na aza mutu Ituri mais lokola aza maman na aza mutu Ituri donc aza congolais mais papa na bano sa musala na Kisangani aliki homme d'affaires na Kisangani isika ya botami alokola botami akoli wana komi mwana Kisangani lelo nde bato bayebi ke bamanisa azala mwana Kisangani te mais pendant tout ce temps bato babenga te aza mwana Kisangani bana Kisangani babika ke o aza ndeko na biso ti abande kosala ba affaire abande kosala ba affaire ti na ba dernièrement awa abande ko s'intéresser na politique
Alors, avant, ça le découpage, il y a ma province, à comment qui gouverneur, il y a province orientale. Vous avez à Keti, donc, Bamanisa, il y a qui le pour la homme d'affaires, mais Mbala Liboso, ou Bamanisa, attend la politique. Il y a encore homme politique, qui s'en comme c'est gouverneur, va voter gouverneur, qui s'en la province orientale mobile. Et ça, ils votent, hein? Non. Pour considérer Bango. Pour na Bango, pour au moins, quand il y a Bamanisa, pour la province Moussousou, Ituri, à comment gouverneur n'est pas nabino, ou bien à la poste à Mounine, ok, l'État nommé était. Et ça, quand Bamanisa, Bamanisa, na KVK, comme de ville qui kanda on va voter que député na Goma. Pour biso to lo ba solo ba konto ba tribaliste. Pour même na biso ya ngwana. To za ba tribaliste, so za ba régionaliste. Et nous ko wana o ya konde be ki ville qui kanda sala ki kitoko. Et sala ki kitoko batabi o mboka ne yango. Moto mosusu o a hésiter ka ko sala ko za ki papa na biso ko ya bialo. Au moins dans Mboka, Mobutu, pour le tribalisme, à Salakilo Wadengi, la territoriale des non-originaires. Donc, Moutoua, comme gouverneur dans Mboka, n'a été. Binofo Yamaka, gouverneur dans Mboka, Moussous. Alors, le gouverneur Moussous, Fanda, Sala Congo. Et Banaka. Mikaniswane et Soukane. Kassibino, Congolais. Bobo Yango. Et Banaka, gouverneur Yamoune, Yaba Congo, et Zanzouzi, Moluba. Gouverneur ya Nene ya Shaba Katanga période wana Koya Galo aza Mongala. Gouverneur Nene ya Kivu aza Mukongo Konde Villa Kikanda. Gouverneur Nene ya Équateur aza Moluba. Comment on est sur là? Mukamba Kadia Tanzania. Ozomona. Donc Tilelo, ce que comme na mbanda kamutu, mutaleka mukamba azate. Ou pourquoi dans le gouvernement, mais ce que tu m'as mukamba bitetika. Ce que na ngoma atande bazalaka wana mutaleki konde bila kikanda azate. Mutasala musako Tilelo na Katanga, mutasala musala lokola koya galo azate. Même ceux qui est sous comme ma makamba politique ti ba bakanga tali bolo comme même solo pe anzozo ya mbongo na Congo central les alliés. Tilelo Congo nde yango wana mama Congo elengi nde yango wana lelo communicaka mwana mboka moto na biso elengi te omoni dernièrement awa pour bakangi Vital Kamerhe bato ko bisa ba drapeau kuna na Goma o balobi Rosal Malonda biso bato ba Congo on eza Congo te intérêt ya Congo d'abord. Intérêt à Congo d'abord, il y a tous les solo pour tout quand que Congo n'a biso tout que n'a on a pour Kabana, tu vois on a des préparatrices, on met ma sola Bamanisa et les lois Bamanisa ça gouverneur il y a tout. Azongi pas dans les Ituri, mais c'est vrai qu'il tourne comme qui gouverneur na province orientale. Makasi donc place à ça va faire sauf que la commune qui s'engage président après il y a Bamanisa ça Makasi président donc va faire bandako activité tilelo donc il y a des qui s'engagent. Mon là ici José Adolphe Voto alobi abetika lisolo ya ba tombo kité ba simba minduki abeti peka lisolo ya ba gouverneur te ba o bazalaka ba homme d'affaires qui no lope mususu bazana bango kaka mais accueilli pe na o elobi etali religion na kati ya religion pe kisangani pe azayamba pe bapaya ayamba pe ba o basali ya nzambe. José Adolphe Voto na chronique na ya lobeli na tata cardinal oyo lelo aza na retraite Laurent Mosengo nengalo ba Laurent Désiré Mosengo Olympis Laurent Mosengo Pasinia oyo atikaki ebonga na ye na Frédolin ya Mbongo Besung lelo pe obeti lisolo na ye na makomi na okomaki na chronique na yo lisolo ya Laurent Mosengo Pasinia ye pe susu lisolo professeur Metisi to kamwa pe obeti pe lisolo ya mutu mususu pe to check to kanisa ki atatu kangisi na kisangani pesi pe form musinga ko sasoni na kisangani yende penza moi bakamo tolo ba oya ba politique ba gizenga ba lumezema ba politique o ba tumba tout ça mais ye penza nde kolo kisangani alongo musika
na aza moto abandundu omemie na Kisangani mosengo aza moto abandundu aza mosakata soko koteki ata na Congo Central ngoza malamu no memie kuna na Kisangani la musiko olobaki aza mosoko peut-être non memie te wana histoire ya mosengo ya solo penza yango foto beta le solo ba leki na biso bana na biso ba yoka yango soki lelo toyebi mosengo bato bayebi mosengo toyoka sikoyo soki lelo eyebano cardinal mosengo soki lelo mokilumba yebi mosengo eza mpona Kisangani ntango toza kokola kombo moko eyokanaki ntango Congo ezokende na makambo ya démocratie ekomaki bitumba ekomaki makasi bamarshe Tshisekedi aza kosukuma Mobutu basengi opposition esengi basala conférence nationale souveraine alors omoneka nde makambo ya sene eza lelo baoluka mutu nani mpenza oyo akokokamba conférence nationale souveraine po bato bazopotana pouvoir ekangi esimbi koto Mobutu asimbi abendi koto oyo Tshisekedi mpe na baopposition babendi koto oyo baza kobunda baza kopotana mais mboka kokufa te fo tosala conférence bato nyonso baya tosolola po tobongisa mboka alors il faut quand même kotia mutu oyo aza neutre baluki bake kokanisa na sango moko évêque moko azaki na Kisangani kombo na ye Laurent Mosengo Patient babenga ye archevêque de Kisangani kombo eyebani ya Mosengo nde yango wana donc place oyo Mosengo asala carrière na ye ya Kisango ya kimonseigneur non carrière ya kimonseigneur na Mosengo ezaki na Kisangani ti lelo mon Kisangani eza archevêché lokola Kisangani eza archevêché mais ce qui était particulier c'est que mingi je sais pas pourquoi ba archevêque à Kisangani mingi nde bazalaka ba président à Senko la kasi moi mes collègues les président à archevêque à Kisangani oui Marcel Tumba voilà c'est que rôle wana Marcel Tapa Puto voilà rôle wana Mosengo mutana ko jouer mon na ba année 90 c'est que tant batel ba profil ba l'outil parce que ba ke ko joyer kuna pona nini po Mosengo so tanga senga Mosengo même personne n'a beaucoup les a 12 pages d'accord 12 c'est vrai les a livre mobimba même personne t'attend na mboko le quoi Mosengo atanga mingi ata alobaka balangue belé kala te baka ke nguzu mutalobaka soki 12 langues Mosengo alobaka balangue belé atanga makambo belé en dehors ya makambo basango atanga penza. Alors, tant que batali, balobité, il faut que nos papa oyo aya na Kinshasa pour diriger conférence nationale souveraine parce que aza mayele, atanga mingi, aza monseigneur, aza sango, aza na sagesse pour mboka président comme être pembe na bitumba. Yango baki ko joye na Kisangani, archevêque de Kisangani, baya tangwana so ba mo le président de la conférence nationale souveraine, Laurent Mosengo Patient, archevêque de Kisangani. Pombo yebanaki yango, makama ki cardinal oyo après. Donc tout le baké soki lelo Mosengo ayebani, il est parti de là. Et puis ça la presque carrière na mo bimba ya ki monseigneur asala mokuna. Alors que aza mutabanu. Même na to ba so na kamba ki ba monseigneur na kamba ba sango ba pasteur tribali me pe kotaka. Kotaka pe moke mais bato Kisangani bayambaki ye bayambatala ekolo na efika bataleke bayambaye batravaille ko ba regreta ndenga zunga koto pe azongi koto asalisa penza Congo Mosengo aza mayele mingi omoni na tanga conférence wana pe comme atanga mingi koleka biso nyonso soka dobika phrase moko epesi mobulu na tanga wana alobaka phrase moko po Tshisekedi na ba opposa bazobunda babunza Mobutu. Alors moi quand neti lelo bakamba malonda oyo pouvoir des olobaye opposition olobaye c'est comme Mosengo comme sage comme modérateur ayoki ba ayoki ba na bango ni makambo olobaza eza ba convergence parallèle ayoka français. Alors lui makambo lobi baba lobi poto mais poser la divergence té makambo so beza ka ndenge moko mais c'est différent pour ba convergence parallèle. Donc phrase dans etikala célèbre et puis asunga Congo mingi ba ko la conférence ba to presque nyonso bazonga ba dizenga bazonga ba kalojidi
tout bakalongi avec na Kasai bazonga bato ba politicien bazonga bato bakena ba exil bazonga sauf Laurent Désiré Kabila mutaboya koya. Alors malheureusement et ça le fait que malheureusement il y a pas boti bumatel tant que conférence est sili ba yeko comme ça basali parlement HRPT parlement ya transition ba yeko nommé Mosengo président ya parlement. Lisolo nyonso wana ekuti na Kisangani eboti ye mama mobokoli na ye abimisi mwana na ye oyo cardinal lelo aza na retraite cardinal Laurent Mosengo Pasinya. Tokomi na suka molakisi tokomi na suka mais msimbi apesa so ata mwa 1 minute na tangi na chronique na yo tangi nyonso limbola biso katana atana za 1 minute yo ata 30 secondes pour tikela mapena clôturer émission place moko lobi na lopoto la ville qui favorise le rêve congolais c'est Kisangani. Limbola biso le quoi le rêve américain muto biso lenga réussi fona kendaka États-Unis nanga so ba congolais so no réussi kende Kisangani parce que kuna muto akotala identité na yo azate muto akotala monoko baka azate muto akotala uti wapi azate bakoyamba yo soko za na makamba malamu bakoyamba yo bakopesa na maboko pe okende liboso. Comme on dit, le meilleur livre est Zali Mibembo, l'olenge professeur José Adolphe Voto, Azotambola, Tamboli ba Ngombebele ya République démocratique du Congo, ville ya Kisangani séduire makasi, yango le tozobeta lisolo yango, ndenga utiko le banabiso lingo réussir. Kende na mboka oyo batalaka elongi ya moto te batalaka esika moto awuti te batalaka kombo na ete bango bawelaka kaka nde intérêt ya mboka soki biso toko se comporter lokola bato wana ya Kisangani na banza Congo mbilinga ekosila. José Adolphe Voto na bandi ezamba ya suka te. Merci. Ozokoma na bandi pe okomo tiango pe na ba etandoike etikali koma babukuti okoma kopanzango bisika nyonso bato ebele bayeba pe ba secret ya ba province mususu oyo tiaka ngo kutata na mutute biso kaka capitale ya Kinshasa na banti mbala ya sima tokolobela susu lisolo ya musoko zape lisolo ya mutu ya musoko eza lisolo ya province moko ya Engumba epito ya mboka République démocratique du Congo pona ngai na mopaya na ngai José Adolphe Voto tosuki awame lisolo eza kokoba na kati émission na biso butikala malamu na mabota na bino surtout bobosa na te toyeba ko garder ba mesure oyo ya hygiène pour na ko freiner propagation ya coronavirus na mboka na biso na bandi so tosali bongo nzambe ya kobatela mboka pe ya kopesa makoki na bayo baza kosunga biso sur le plan sanitaire po ete pandémie oyo ekoma na suka. Totiki bino kimia umabota na bino. Au revoir.